Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Matumboli à Rwanda comme clair au moment où chef de l'État Azali Bongo na visite de travail na ba Emirat kuna lobby na Goma Rwanda ba beti masasi calculé ba attaquer avion de chasse ya République démocratique du Congo monde entier tokanisa bazali komona ndenge nini Rwanda abandi Matumboli Gentile Ngobila akitaki na terrain na Jekoko Mulumba pona kosala constat par rapport ya ba destruction o ezali kosali makuna ya banda kupamba te balobi kin bopeto sadi ko déboucher ba caniveau biloko nyonso ya kalakala oyo batu bazipa batonga anarchiquement esengeli Kinshasa ezonga propre. Vous avez belé Rolanda Kanbe News na sepeli ndenge bozali lisusu très branché pe bozali ko continuer ko pesa biso feedback ya malamu na ba réseaux sociaux na ba page na biso nyonso esika bozali kolanda biso avec fidélité à travers le monde entier biso tozali wana toujours pour conserver un bino. Sensibilisation massive ya population ya Lubumbashi et Salami et pa ya ye moko premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde oyo akitaki na délégation monene ya ba membre ya gouvernement kuna pona ko sensibiliser population na enrôlement pambate 2023 yango yo élection kalate. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a komaki kuna na Lubumbashi avec impact na idéologie esika wapi ayambamaki kaka te epa ya gouverneur na vice-gouverneur ya province ayambamaki pe epa ya bato ebele notamment ba autorités provinciaux pe population bayambaki premier ministre avec impact na idéologie lo yembo ba siffler banderole o ezalaki ya ba parti politique et tombwamaki pona koyamba mokonzi ya gouvernement na mabele ya au Katanga. Voyage ya chef wa gouvernement et zalaki pona ko sensibiliser population natina ya ba enrôlement oyo et zali lancé lelo mokolo ya mercredi 25 janvier 2023 na 9 provinces ya République démocratique du Congo. Premier ministre na quelques membres ya gouvernement bakendaki kuna pona ko sensibiliser population natina ya ba enrôlement. Si ba komi na espace oyo babongisaki pona premier ministre asala discours yoka ndenge premier ministre asololaki na population katangese. Kesho maenrôlement ikunanza na ile maenrôlement italomba sisi bote twende ku maenrôlement. Mimi mwenyewe nitaonesha example. Kesho mitakuwa kuimara mitaanza na enrôlement na mission ile tukunayo ikusema tutasindikisa seni kuma election le 20 décembre 2023. Tutaweka mamwaya yote niveau yetu ya gouvernement juu tupate ile maelection ya kalite. Na tulisema tunapenda batoto bote ya Okatanga, batoto bote ya Union Sacrée bende kwa enrôlement juu siku ya maelection tupate occasion kunana ya kuonesha nguvu yetu. Attaque ya Rwandais contre avion de chasse ya République démocratique du Congo et ça melobi na Goma ba détail et les kanaki ndenge nini faso ki rombe a expliqué biso. République démocratique du Congo na partie est na ye ezali toujours menacé et pas ya Rwanda na nzela ya ba rebelle na ye o ya M23 mokolo ya mardi na 17h avion moko ya République démocratique du Congo elingaki kita na aéroport boye batala boye ba attaquer yango na masasi et pas ya ba rebelle oyo bazali kotindama et pas ya Paul Kagame. Si gouvernement ya République démocratique du Congo balobi ba kovanda kimiate déjà bache bino témoin bino communauté internationale o biso nde tozala kawana toza na monopole kasi bozali komona
ndenge nini Rwanda azali ko continuer pe azali ko saboter ba accord ya Luanda, ba accord ya Nairobi, azali ko continuer na buzo ba kotindaka batu na ye pona kotake Est République démocratique du Congo. Na yango gouvernement ya République démocratique du Congo balobi ba kovanda kimia te po oyo ezali ba provocation communauté internationale awa bozali koyoka bozali komona boyebaka déjà ke ezali te boya au droit de l'homme RDC a violé. Or bozali komona banani oyo bazali kobanda République démocratique du Congo. Toza kotala toza kojimele. Oui. Gouverneur Gentili Ngobila elongo na fils na ye G Koko Mulumba bazalaki na terrain pona kotala ndenge nini destruction ya ba construction anarchique ezali kosalema ba détail bolanda na reportage oyo ya Jetu Kibala. Kinshasa bopeto ezali vision oyo gouverneur de la ville de Kinshasa Gentili Ngobila Mbaka azali na yango pona kozongisa lisusu Kinshasa na kombo na yango akala ezalaki Kinshasa label oyo batu bashanzaki yango na bosoto na bango ebengamaki Kinshasa poubelle kasi lelo oyo ezali kolata tope kozongela robe na yango na appellation nango ya kala Kinshasa label. Epesaki nzela epai ya gouverneur de la ville Gentili Ngobila Mbaka kotambola pona kotala basite oyo vice-gouverneur G Koko Mulumba amenajaki esika wapi na masina kuna na wenza indu oyo ba mama bachaki salite bosoto ezalaki na nkele ezali kopesa image ya pays kitoko te. Vice-gouverneur ayaki abenganaki bato nyonso tu pe lelo oyo ekomi propre okoki kovanda pe okoki kolala na yo wana ata ngungi ekoswa yo te. Je suis venu me rendre compte moi-même de la situation qui prévaut ici sur le boulevard Lumumba pour évacuer les emprises publiques occupées par des marchés pirates. C'est ce que nous avons fait et puis le vice-gouverneur en a assuré donc le suivi. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin, on continue sur une distance linéaire de plus ou moins 3 km 200. Nous avons mis des barrières des villes, nous avons planté de la pelouse, nous avons planté également de fleurs et aujourd'hui nous avons dégagé le marché. Vous voyez le travail que nous sommes en train de faire, nous sommes en train d'agrandir cet espace, les jardins, parce que dans notre politique de promotion des patrimoines et de développement touristique, nous nous sommes engagés à embellir la ville de Kinshasa. Nous sommes très satisfaits. Aujourd'hui, cet espace présente une nouvelle figure. Kolongwa wana bakeli na limete pona kotala kaka ndenge misala ezali kosalema ya Kinshasa bopeto. Na nzela ya gouverneur Gentili Ngobila Mbaka nde Kinshasa ekozongela kombo na yango. Kinshasa eleki partout. Oui! Kuluna ezongi makasi Kinshasa mobimba gouverneur ya ville province ya Kinshasa yeba yango kuluna ezongi Kinshasa mobimba na kitambo kingabwa masina partout na Kinshasa kuluna ezongi sensibilisation esengeli esalema. Augustin Aimba éducateur social apesi mwambela pambate bato ebele bazali kozanga koya République démocratique du Congo pambate ba désordre wana ezali kolembisa bango, c'est-à-dire tozali kosala perte en terme ya PME bato oyo nyonso. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bengaki na ebandeli ya manda na ye pote bazonga na République démocratique du Congo bakoya na ba excitation pambate kuluna ezali ko déranger bango bolanda elema oyo ya Augustin Aimba. République démocratique du Congo ezali na phase nango ya reconstruction pe ya koluka kobongisa climat des affaires ezala malamu po bato bazali misika partout au monde baya ko investir kasi blocage moko ezali ko continuer ko poussa surtout bato ya petite et moyenne entreprise mo musika ezali bongo phénomène kuluna. Kuluna ezali ko protéger ba petit vendeur te, kuluna ezali ko protéger ba businessman te. Yango esali ke batu ebele oyo bazali na mikili ya poto balandaka KNB bazali koyoka frais pona koya
Augustin Aimba oyo azali éducateur social à Pesibiso quelques éléments de réponse topé ba voie de sortie nini oyo biso population tokoki kozala nango pe l'état congolais akoki kosala po te to résoudre problème wana mikolo na niveau ya Europe na niveau ya Schengen na niveau ya États-Unis ba Canada génération moko bakomi kozwa retraite bakomi na posa ba investir na Congo bazoto na mboka moko sika sécurité ezali evanda esika koma na butu azana kimia ako konomela verre na ye azana kimia ako kenema restaurant azana kimia ako konomela malewa na ye kitoko azana kimia. Alors bato bakomi na posa ba s'investir na agriculture na élevage na pisciculture na mboka na retraite na kati ya RDC Congo. Problème ezali nini omoni bamboko ba Suisse ponga na vanda na Suisse plusieurs années et dans la France et dans la Schengen bango moko ba européen soka zu retraite na ye okomona akene Philippines okomona akena ye Indonésie okomona akena ye Malaisie okomona akena ye Thaïlande akiko vanda kuna pembeni na mer ba allemand ba français ba anglais ba italien ba kendaka kuna belé après retraite là parce que kuna bakende pourquoi sécurité ezali akende kuna bimina nzela kutana bakuluna te akomana nzela za kobanga banga te na buto za kolega non yango salaka ke bato na bakendeke ba mboka wana yango naza ko lancer appel na bakonzi ya mboka RDC Congo bokembisa sécurité bokembisa bato batango ba génération moko commune bana mboka bakomi na poste bazonga RDC ba s'investir na agriculture ba s'investir na pêche ba s'investir na pisciculture ba s'investir na élevage ba mbongo na ngwa repos mbongo de ezaka mwa moke par rapport à standing ya vie à poto et occident ako préférer na Congo kuna ko vivre un peu mieux pas s'investir kuna et on a lancé mbela oyo na bakonzi ya mboka bo sala musa de façon que ba tout temps baza la sécuriser bakonzi ya mboka botala likambo oyo eza te ke le mati le kiti le sécurité le besoin sécurité non c'est un peu mon message étant éducateur spécialisé na mboka oyo ba vandisa ba kuluna ba koma ba apprenti na ba peinture na ba misala kilikili ba koma intégrer la vie professionnelle la vie sociale yango message ki nango lelo. God bless RDC Congo. Bonne année 2023 à tous les Congolais et toutes les Congolaises. Merci. C'était Augustin Imba depuis la Suisse. Merci. Matoi basala yango pona koyoka kuluna ezali musala te kuluna ezali attitude ya mabe ezali kobebisa image ya mboka ezali kosala ke yo muto ezali kosala bongo likolo na yo Congo ezali ko rater makambo ebele ba mokili mususu to pe ba pays mususu ezali ko progresser tika kuluna sala musala po otombola libota na yo otombola kita ya ekolo. Augustin Aimba ba conseil na yo ezali ko koma population ezali ko yoka ba kondipe bazali ko yoka avec impact na idéologie to kanisa mboka na biso RDC et ko kende liboso na batu lokola ba Augustin Aimba boye. Oui. Ben Texco a continué à servir les Congolais avec impact toujours dans l'idéologie. Mboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Beltesco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino bakaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kala te awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Beltesco oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuli magasin ya Beltesco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba cahier yao ba stylo simba pe ba cahier cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa ba cahier ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala à l'aise Kimambango na ba boutique ya Beltesco okozala desiti
responsable maman responsable bandeko nyonso basungaka bana mpo bazonga kelasi Betosco mpo momesano ameli bino bakaye kitoko babengi bakaye yawu ya Betosco oyo ezali bakaye réussite bakaye oyo mwana so akomeli yango akoéchoué te mpo ezali bakaye ya réussite bakaye oyo couverture ezali makasi bapapier ezali pembe ligne de page ezali kitoko et puis surtout beteni ezali sur kitoko makasi oyo ya magasin na biso ya Betosco eza na zone monene osomba bastock nyonso bolingi okenda bapoint de vente nyonso ya Betosco l'intérêt ya paye na basucursale pourquoi pas awa la Kinshasa na badistributeur bosomba bakaye kitoko oyo ezali bakaye ya uya Betosco et surtout stylo na biso ezali stylo simba ezokuwa ezokoma bana balingi yango mingi mbongo ekomi ya botangi yo moto olingi kosala badon na baekole yaka kosala baréservation na service commercial en tout cas bakosala les livraisons à domicile tous à l'école avec les cahiers yaou de la société Betosco et stylo kobosana te balobi tango ozali kosomba kaye yao vérifiez bien soki ezali na logo oyo ya Betosco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Betosco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure o tolobaki te tolobi Betosco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. En réalité, na Kinshasa, phénomène oyo to comprendre te. Est-ce que moi si alingaka mbongo, to alingaka mobali, mobali ataza na mbongo ebele soka pesi moi si. Okomona kaka moi si wana pesi soka komi na mbongo, a komi lisusu koluka mobali tangu so ya petit poussin to pe pa chamoko pembeni po bazalaka na ye. Sikoyo en réalité, moi si balukaka mbongo to balukaka mobali po ba vivre na bango calmement ndenge ezalaka na cadre ya libala. Détail bolanda, reportage oyo ya Fabrice Kirombe na Jetu Kibala. Awa na Kinshasa basi ebele bakoma na bango kolinga mbongo koleka mobali yango magazine Ken Be kitaki awa pona koyeba comportement ya bana basi oyo ekoma kaka mbongo liboso bolingo na sima mususu kutu sambongo bolingo pe ezate pona ye soki bakute na mobali il faut mobali akabela ye masolo ya bolingo ezana nusima mususu wana alingaka mbongo koleka kutu libala mbongo nanu liboso pona ye pesa ye kaka après bolingo na sima boyoka population ba réagir boye anyama tolinga mibali na bolingo moko olinga mobali na bolingo mais son bon ezate l'amour marche avec l'argent vraiment son bon ezate bolingo ezala grave so ndeti boto wana bolingo mais to wana koso sombe loko to sandeni bolingo mute sombela biso biloko bien koma bolingo etangolaka na mbongo chez moi là nalinga mobali nanga so tosala date mo mbongo ezate là tozate ya rien efanga mbongo bolingo etangolaka na mbongo na wane eza bashona ba onde tingalinga mobali azana mbongo sona mbongo tena ngai parce que non ndira abo nalinga no makambo lata makasi nalinga makambo lia makasi nalinga makambo makasi nalinga lata na telefone bien nalinga lata la bien nazala mode soko na mbongo te shinga ozate ya rien na foza na mbongo to tambola bien so mbongo ezate peut-être na lingi na ko occupé ko tinda osala mo misala mo bo ko mbongo oza mbongo mais soko vandela ngakaka natala bote poni na abo na natala mobali na landa si mobali te pona bote na landa mbongo mbongo moi j'aime l'argent makambo ezebele bien sûr mais mbongo kaka nga mbongo na maladi wana epa na nga eza te me mbongo to nalingi mobali na ngai so nayebi ke apesa nga na kosupporte un mois 2 mois ekoma ebele po mbongo moi j'aime l'argent mwasi alingaka mobali soko moni mwasi akomolinga mbongo seke mwasi wana aza na bolingo na yo po bolingo ezali mwasi folinga mobali na yo mobali mpa kolinga yo mwasi na ye soko moni mwasi azosala makambo wana seke amesana deja makambo wana ata ndenge olobi bongo esalamaka nango basi mosusu mpe mobali akokobala ye atie ye na ndako me lokola deja azalaki na makambo wana ya mabe moya tika yango ezalaka te eza pasi mobali mpe soki ozala mbongo te basi bakokima yo parce que mwasi alingaka eloko oyo aza nango mposa nde osalela ye soki oza nango te lelo aye opesi ye promese lobi aye promese lobi ana kuna promese aokoka te aokima na ye mpona basi wana balingaka mibali mpona mbongo wana eza bolingo te mpona ngai eza eloko moko bolingo wana efo bakata yango soki ata ngai na kokata yango bolingo ezalaka mpona mbongo te
Bon, en français, l'habit ne fait pas le moine. Mais on reconnaît le moine par son habit. Et là, ici, cœur. Bon, c'est bien, c'est le matériel. Mais l'amour ne voit pas d'abord le matériel. Bolingo visarana nous intérêt à mon thème. Intérêt à Kati à mon thème. Nde o bolingo visara. Donc ce bolingo zate ata moko non linga ngote. Funa linga no yo mutu. À travers bolingo na zona d'ailleurs ce mobile ya lingi yo na pour ça senga été. Ce bolinga ni pour de vrai. A lingi yo pour lingi. On peut s'embongo c'est le mot très naturel. Et normalement, il n'y a pas à forcer. Sauf que comme il est si qu'on va forcer, on va la remonter encore à l'ingénieur yo manga exploiter yo. C'est-à-dire exploiter les autres na yo, boli mona yo na mabe. Donc arrêtez de dire que boli ngozelo mususu, mbongo o eza matériel pesé loko mususu. Quand tu aimes quelqu'un, boli ngena ko ba intérêt à mon thème. Ce que mbongo ezate et que boyo linga mobali po mbongo ezate c'est que on est comme matérialisme. On a matériel. Or, ce bolingo eza nani. On linga yo mutu, matériel on va voir après. Donc arrêtez de dire que bolingo zelo mususu, mbongo o eza matériel pesé loko mususu. Quand tu aimes quelqu'un, bolingo na ko ba intérêt à mon thème. Ya on a lobi ce bolingo eza. Et non mbongo ozongo facilement pas mutu alingi yo. Amu ko bolingo eza raté. Mobali mususu pas ko za lingi na yo mais égoïste. Akabarate de nature. Mais il y a des techniques pour changer mon bongo. La technique est ça. Moi, je suis mobile na ye. Mobile ça ba moyen masunga ka été ba technique qui a changé zali. Bon, on a ça le bolingo zate. Donc ba so ba lingi bibali te pour ça le roté to pour ça le loko, il y a pas d'amour. Quand il y a l'amour on linga non mu. Ba linga mutu pour na oyaza. Et non pour na oyaza nango. Voyez un peu. On aime quelqu'un pour ce qu'il est et non pour ce qu'il a. Ce qu'il a accompagne ce qu'il est. Faut na la bon pour moi ça linga ngaza bongo. Je t'aime à kolembanga na pe le côté. Il faut na quelque chose pour te tambola bien. Pesa ngai et puis na pesa ngai. Et la kikonga lobi li tete li lete. Faut na moyen pour te vivre te évoluer. Limisanga na ngomba manga ndako vraiment respect na parce que maman na alinga ngaka nde nazali. Na basi nyoso elle est vraiment incomparable na basi nyoso. Alinga ndenge nazali. Mais na longole na tsena pembeni. So na basi misusu. Papa, yo kemba ona musala te. Akotese mu Kongo mbangu. Ndeko na ngai kolia mbongo mobali na yo ezali na yango mabete. Kasi kaka nde balobaka bolingo etambolaka nanu na mbongo. Ezali na yango mabete me liboso lingana mobali na yo. Kinshasa eleki partout. Oui. Tolebelaka mingi salaire ya mobali kasi mwasi oya salaka salaire na ye est-ce que azali na obligation na lobi bien obligation ya kolakisaka yango mobali tote na kati ya ndako alibala bolanda sujet oyo très délicat bino pe na bandako bokoki ko répondre mwasi na mobali soki salaire na yo mwasi ozali obligé ya kolakisa yango bolongani na yo avec impact na idéologie reportage signé Jetu Kibala. Tambola na Kinshasa omona makambu tambola na Kinshasa makolongulu okota mayandi likambu oyo etali comportement ya bana basi oyo balakisaka mibali na bango ba salaire na bango te ye kaka mobali nde alakisa salaire kasi ye mwasi akolakisa mobali na salaire te epa na ye mbongo mobali nde il faut alia kasi mbongo na ye eza pona bilamba eza pona mobali te yango magazine ya KNB ekitaki awa pona koyeba comportement oyo bana basi balingaka bana mibali bayeba kutu ba salaire na bango te boyoka population balobi boye. En fait, salaire il y a moi c'est un mobile fait la kisama. On doit vivre quelque chose de transparence. Yé tant voyez la ngai salaire na ye, elle a un salaire na ye complet na ba preuve. Donc ngai pe en retour, il faut tant nazo ba pesinga salaire nanga. Je dois amener tout ça chez mon mari, les montrer. Bon, on va faire sinaï. Yango na musala. Donc, on a la raison de bomber. Il ne faut pas bomber la rame. On a été avant musala. Si, pourquoi pas?
Alors ça, le programme, un plus 1 dans la Bible, c'est 1 plus 1 égale à 1, non? Mais c'est la famille qui est tangi singa. Et il y a des gens qui ont géré la famille. Pendant que je suis dans les mariages, une fois que je suis foutinga, salaire, je vais amener ça dans la maison, je présente à mon mari. Il sait que j'ai ma famille. Ma famille va tangi singa. Ils attendent quelque chose venant de moi. Donc, mes parents va tangi singa. En retour, moi, je ne suis pas au sunga. Une fois, à Zoom sala. Donc, bon, non, rien nango. Et ça, quelque chose, il y a un mobile. Aïbi qui n'a pas la famille, n'a pas les parents, on peut pas avoir besoin, mais il faut que nous la banque pour intervenir. Et ça, on pour batangi sibisi. Et ça, que les parents, va soutenir biso, batangi sibisi, va élever biso et tout et tout. On s'est fait quelque chose de bon venant de nous. En tout cas, et ça vraiment ma bébé, ma basse, ma maman, oh, va kembo na yo, et ça yo. Na conseiller bino. Transparence, ça la bien. Yango anande et ça la pour avancer, vraiment la proposition sur ma casse. Donc, on pense à la libala et ça bien. C'est un beaucoup de choses au monde. À cause de mon aïe, 104 le comment je salaire pour la sombane. C'est pas ça beaucoup. Non, moi ça cause de salaire na ni que l'on la bifwa et le côté et pour pas ça la famille. Alors moi je pas azino super à peu ça mobile, c'est un mobile mobile pour l'accès mon salaire. Faut que mobile ou alinga mon makasi. Comprendre. À cause l'accès mon salaire. Moi ça on peut pas appeler mutuka mael. Comment je soit pour cause salaire la l'accès pas pression. Après c'est le maman. Moi aime mutu ba salaire mobile. Moi on peut là moi aussi ils la ga moi. Ils la non ba salaire biso ba pour pas passe pour baisser bazora biso. Comment dirais-je? Na copinage, ils sont impossible. Le copinage est impossible. J'aime la collection bon à salaire dans l'année. Mais surtout légalement, là c'est tout à fait normal. Je pourrais montrer à mon mari quoi, mon salaire dans la kisae, dans la état aussi autant parce que c'est pour le meilleur et pour le pire. En plus comme un motomoko. Ndeko mosi salaire na yo mobali ayeba yango ezalango mabete. Kobomba salaire ezali mabe makasi, il faut kolakisa salaire na yo et pas ya mobali na yo mobali no ayeba quand même bafuta kayo autant. Ata akosalela te kasi il faut ayeba ke bafuti mwasi na ngai. Kinshasa et l'équipe partout. Oui. TikTok ya lelo mboka bana to laksi bino ndenge nini na mokili faut pas kokanisa ke ozali plus sage que tout le monde yeba ke tango yo zali ko batama keba mutu wana pe abatami kaka na sima na yo lisu likolo ya lisu yebela vision tala eloko yo pe zwa maele. Frère, kozwa mwasa malamu epesamela mutu nyonso te. Kozwa mwasa kitoko epesamela mobali nyonso te. So ozi mwasa malamu, ozi mwasa kitoko yeba obatela ye. Debi loko esala ete mwasi azala à l'aise pas mobali. Ya liboso et loko liboso sala mwasa za liboso azala malamu pas mobali. Eza ko se sentir que mobali wana lingaye. So mwasa so sentir ko lingaye ando sentir toujours ka esengone esengo pa ozano malamu. Yani bale eza ko eba okabela mwasi. Pesa mwasi mbongo. Ko inanga te pesa pe na mwasi mbongo. Oh na bandeli ko loba pesa ka mwasi mbongo. Mwasa linga mbongo. Comme la souga édition à l'élo, nous avons plaisir à présenter Bino des Tourtel Lobby. Magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.